biso Libanga Show kati ya chaîne biso Libanga TV depuis que vous avez belé partout au monde vous a kolanda biso Libanda mboka na Congo na biso vous avez belé vous a kolanda biso na moment oyo ezali moko journaliste na minomi na lobake la fille naturelle Judith Ntwa et la fille sans hydroquinone na kati ya émission ya Libanga Show na pesi cameraman nanga mbote ou asali ke bomo nanga na journal lo bisika azali ko zwa ba image na pesi mbote mingi na pesi cordon na biso ou asali ke donc bomo na la naturelle Judith Ntwa papa biso daf na pesi mbote na bosa na suite le Queen Mada donc mama bana ou asali ke ngali le fomo na journaliste mboko yo mwasi amwindo la fista intokina Judith Ntwa mama Betty Masengu na pesi mbote belena bébé na biso Davine na pesi mbote ya mingi na pesi babino nyonso place boza kolanda biso mbote ya mingi kandi na loba kati ya émission na nga babenge on Libanga Show okomona toujours ba émission a bien actualité a bien makambo a bien na émission na biso ya lelo na zanga mokote na zali le Queen Mada odana utopesa mino Congo mama Betty Masengu bo comprendre que mama biso inde coach donc ACP lelo tozani na plateau to solaye moi mukie bonjour mama Betty. Bonjour Judith Ntwa, la surnaturelle. Pour moi, vraiment. En tout cas, merci pour l'invitation. Dès qu'on a loba, Betty Masengu est disponible. Invitation na binonyo sur chaque jour je suis disponible il y a pour répondre na ba question surtout na ba actualité donc ce qui actualité ça na 8h na 8h 1 minute sur bengi kara mère émission malamo nazawana vraiment donc nazawana pour na répondre na ba question nyonso mais avant tout on a remercié d'abord yo pour l'invitation salutation aussi à l'ingénieur Dave Mubama les papas de Joyce Davline donc le boss de Canal Future One, donc le Libanga TV, Bezawana Canal Future One, Africa Promo 243. Et je pense aussi à la joie de Pichuna, des gros bisous à Serge Julie Mindele, bisous aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, ainsi que maman Jeannette Bakissa. Donc bisous à John Loubil à l'exceptionnel. Donc la fan nanga nyonso, bolingara Betty Masengu, bobengaranga, bopesanga ba conseil. Donc je vous porte à cœur. Donc dans mon cœur, je vous aime énormément. En tout cas, Bolembate, Betty Masengwazana, toujours botaï na ba prière parce que nous salons tout ça là, puis tout Mbappé l'équipe est belé mais na le baké lokomoko avec Dieu nous vaincrons. Vraiment. Voilà. Ok, merci maman et pour répondre à l'invitation nanga. Une fois encore merci. Nous sur la mine un peu les solo ya Gloria Hollande. Donc actualité sur YouTube, Facebook, donc Nicole Komikasi Joanna entre Gloria Hollande na Ferrigo la maman. Donc to éviter ceux qui examinent. Pour expliquer biso un peu pour ma téléspectateurs partout dans Hollande biso. Oui, en tout cas, merci pour la question. Je pense formation et les cabia, l'ingénieur Davmoubama, na sentir pendant formation sur les cabia, dans le Libanga TV Canal Future One, ils ont école de formation. Tant tout le monde a ina, on a leka, tout le monde a ifasiko, peut bande comme sous baleka, tout le monde appelle Libanga TV na Canal Future One, na Africa Promo 243, bon s'abonner na ngopo, ils ont école de formation. Ah ouais, bah formaka, bah journaliste. Donc yo besoin de formation, ben un numéro au côté donc on a sentir vraiment la question donc qui te remet tout le bel actualité donc tu poser une question il y a Gloria là il a fait rigoler oyebi Judith Ntwa ils a vraiment pas si makasi comme na ba artiste musicien na biso comment ba journaliste ou ba chroniqueuse surtout il y a Internet. Pour moi, bien que je suis sur Internet, je travaille sur Internet, mais je suis journaliste ou chroniqueuse Internet. Moi, je suis à la télévision. Na côté pe monde internet parce que musala wesengi karabiso on surtout travaille na internet monde entier et l'andai mais dans la batu musolo ko ba Gloria Hollande asala la ni na télévision directement à na internet mais ba ken pia na ba toto bani na bango na TV na 2007 tu to continue on internet donc na bani na 2013 donc 6 ans internet 12 ans na télévision normale donc pour moi la question musala
okoyoka te betima se nga fingi musicien okoyoka te betima se a manqué musicien mon respect pourquoi non pesa bango valeur attend que ba grand frère na biso toza na bango na bandako poso otali ba âge o ba faire rigolo baza nango yo za nango te je dis toi ngape na za nango te donc baza ba grand frère na biso o penza toza na bango na bandako na biso lokwa ba yana no photo ba beni to kabiena na kata kono ezi ben dika pa champion KMB donc il faut quand même to pesa bango respect ngala na yoka likambo na obika internet eza réglisse te internet sur likambo koti na 6h so oza connecté na 6h 1 minute directement sur information na moni que Gloria Olangi bakangi ye faire gola kangisi afinga ki mama faire gola ndumba bazoti na makala ngabi non journaliste amuto ala na information na source na lobango na équipe ko contacter ba camarades ba collègues ko tuna bango ko yeba information na source effectivement que faire gola mtakangisa ki epo atena ki ba propos moko ya malamu te na mama wa botie mama Marie afinga ki ndumba et puis asala ke mission moko alo ba ke faire gola ya nanda kuna e asuba amela turbo donc babilo komoko c'est comme si bataka moi sina balwa to ana ba profiter mais yemo comme taloba na émission ya ngomoni faire gola kangisa ki ponanga na oloba que ça peut m'abêter acte fait rigola sani baninga nsubo lo bateke oh non betima c'est bino boto c'est là on ne fait pas la fête lorsque ça bouge chez le voisin oui on ne disconvient pas mais ce qui mutu na conseil a oyokate il faut conséquences et corriger ne ba lo ba les conséquences corrige mieux que les conseils tant ozo yokate a finga faire rigola le lotenga na tala be mission so salaka comment a makara faire rigola respect vu ba na évité intimité na bango on a fait moi j'en sais rien mais c'est que na yebikara que vu ba guerre ozaki entre les deux le quoi déborda qui na maloba na ye na ba propos na ye comité na ba injure ne fait rigola apporta que plainte afundier comité akende prison ya makala donc ezelo comment biso ba chroniqueur to CP nangote surtout nganga betima c'est vraiment naza mécontente na CP nangote so to bito bête la Gloria Olangi maboko c'est comme si toza ba mal éduqué tandis que biso toza ba bien éduqué to ko tolérer buzo ba Gloria nga sala kité. Merci Maman Betty pour la réponse na yo pesibiso mais sur total isusu na ba semaine passée ba semaine coulée yé mon comme Marc Kaouz voilà alika qui émission na le Kechu na tala ki émission voilà ameka un peu ko finga Gloria Olangi a fingi intimité na yende nini ya za mabe azwa bimina mobile azala ka mai sex ndaye azala bien te mais Gloria Olangi akanisa qui était siko pona wana yo moni ndenge nini poyo azali petit ya ferré afinga ki Gloria Olangi mais Gloria Olangi atiki mais eya répliquer pa papa na ye et papa akangisi voilà en tout cas émission nanga na talaki nga pena lo banga na zala vraiment na actualité na landa internet vraiment ce qui actualité continue ba kana fona landa na tala iza ndenge nini donc na pesa information ka likoli côté na landa ki émission nga na landa kyango na moni na yoki ba propos Omar Kaouz atena ki même ngamo pe na sepele na ngote non ce n'est pas bien okoyi ko finga mutu tina niveau wana tina nudité ya mutu te a finga Gloria Olangi tina nudité na ye aloba ba n'importe quoi za moi si solo moi si mai moi si bambika vraiment bimina ye bambike tikala ka biloka bon même ngamo ko et toucha kingai quel que soit ma bé à Gloria Olangi Marc Kaouz a débordé qui peine à ma benaï et là qu'on peut biso to déplorer nango mais pour moi la question il y a fingi Gloria Olangi na émission le Kechu na site na bango Gloria Olangi a funda qui était mais tant Gloria Olangi a fingi ce comment il m'a besoin nini fallait Gloria Olangi lancer l'émission a finga yemoko Marc Kaouz est-ce que finga maman faire ndumba parce que moi eloko siko bakangi li yango wana parce que un jour il y a des infractions dans l'état donc ezaki eloko fallait pas yenda finga maman faire asa maman na biso na lobango même pas Alrib kapinga petite sœur na ngawana nanto na mona ba Judith Ntoa na mona ba Alrib na mona ba Miko Star donc bosa bato penza biso to bimisi motema na biso mobimba bosa musala ekene liboso poza fierté na biso donc na yebisa kainga bi mama na yo eza même mama na yo Judith Ntoa ngala ko bengete mama ba Judith Ntoa non mama so na yepese mbote mama bonjour papa bonjour parce que avant maman na yo vraiment avant maman nanga ndenga boti yo ndenga be maman anga pa botinga ndenga maman nanga pa botinga ndenga pa boti yo donc tant on a fini maman ba faire directement
eza to fingi maman na yo omoni acte Gloire Olangi asalaki mais soki afinga ki ne marque à ous bato bango comprendre eza entre bango na bango ça peut aller mutu mususu au boulon na ndenge ya mabe te mais tant ake na a sauter niveau sauter étape yo moni tout le monde bazo condamner Gloire Olangi donc c'est le komoko vraiment on a le internet oyo façon bato ba salela musala trop de buzoba vraiment trop de buzoba toza mingi te o to sala musala na droiture ebele ba kotisa ba injure ba kotisi ba bolingo na bango soko salaki mwasi ya musicien wana boboyani dans le calme dans le silence et non ba buzoba na bino bobane ko sa bo memelambo ya ko étaler yango na internet comme fingana ba n'importe quoi ba partie ba nzoto comme kobi donc yo que moi sur internet a na valeur te mais or et ça la biso vraiment pas si makasi. Ok, merci Maman Betty. Mais ce total il peut mingi ndongo tu ebisa biso que ba fingana Diana Ferré. Et ce total to koti na kati c'est que bon mbele ba yebani. Eza liboso te pour ba fingana na bango déjà. Yambalo ti ememi bango ni ko matina problème ki ko matina makala. C'est que bazar intimité moi peut-être biso to yebate na monde média. Tout à fait hein ndenga pe na sali analyse poser mission analyse na comprendre peut-être bango na bango ba yebani pour mutu lokolanga na fana na ferité na peut-être un jour na sali mission na kena ko sali mission na mission na bon répéter na continue na sali émission et puis je rentre chez moi na soit temps rejoindre non finga no ba ndengeni et puis yo ba no finga ba na ndengeni. Donc nga suka na bonka na musala na ye na sa émission et puis to kabwani so moni muta comme babi mai ninga na pamba te mai so ninga ni faut tala peut-être libanga moko babwaka ki na kati soit mutu moko le kaka ningisa ki so nde so e bouger mai donc peut-être ça ba ndenge na bango ba yebani ya mwana moni nani Gloire Olangi akomo déborder mais ça peut mabe et là on a même na artiste musicien il faut vraiment beaucoup d'attention il faut faire vraiment beaucoup d'attention na ba journaliste ou ba chroniqueuse so ki chroniqueuse ou chroniqueur a bengi o suka na relation ya musala et comme akate ya kauza api WhatsApp comme je t'aime chérie bonabo babilo kona pe yango zo kitisa ba valeur ba artiste na biso ezo komisa bango bazo ba po mutu lokola chroniqueuse moko o abimika na internet lobby abano finga oaza un grand artiste musicien congolais na biso ça la fierté musique congolaise donc ce n'est pas normal donc il faut quand même bango mo pe ba musicien ba se respectaka ba mi pesa respect après ba touper mususu ba ko respecter bango donc le respect réciproque hein de toloba. Ok, alors Gloire Olangi obima na prison peut-être imagination peut-être dans un mabe apparemment a répliquer pe na Marc Abou Marcaus pardon ndenga pe na yoki yango nde na yoki wana eza ba fuite to meka un peu koyoka ba fuite pe na ndenga kati ba msuba oloba tant Gloire Olangi azobima il faut apporter plainte na Marcaus et il faut ba kangisa marque faut akangisa Marcaus ba vidéo o afinga ki eza na YouTube na chaîne ya Lekechu afinga ki ye moi si solo moi si mambika moi si donc munoko so alobi ba n'importe quoi eza des injures on soit kena ngona l'état eza ba preuve l'état déjà remona que oui eza injure eza infraction ba kokangai donc eza penza ba fuite déjà toyoki yango na semenga na olobelo moko na ba artiste na biso ne kofelo midatine ba avocat apesi pena mbongo babimisa Gloire Olangi eza nango mabete mais eza eloko moko pe eza ko encourager ba ndeko na biso na mabe moto soka finga sali acte moko mabe yo appuyer ye omoni que o encourager so asalango un jour pas koko sala ngona maman na yo o sepela te koko sala ngope na yo moko donc eza net leçon moko boye bato ba soutenir biso ba fan soki ba moni ke muta sali mabe faut ko condamner na mabe ona betima c'est une place on sala ki mabe et non betima c'est bolinga ka betima c'est sali mabe bozo applaudir bozo côté là on a ce que zo pesa batu ma peke polette et comme ils sont mutu likolo de obanga su mutu te po ebani yaya na nga ya Willy Musheni linga ba buzo bate yaya na ngai la joie de Pichuna pour en France à soutenir nga alinga buzo bate donc c'est le komoko je dis toi artiste na biso même oué ranson ndinga zawana mama si de chima patandi bazawana tant ou déjà ba yoki que ezala que ya solo Gloire Olangi finga ba osepelate le bageza ya lokuta ndeka to lo obese mais ce qui est solo mutu moko ta ko ki ko accepter acte oyo ndeko na biso salaki
Vraiment, merci beaucoup, Maman Betty, pour la réponse, parce que la poto bazar landabiso, moi, tomoni Aris Kunana, na Paris, Aris Boys, donc, mobile kitoko na Paris, ou epste nga jvit nganga, yo na Katelibanga TV, et na boîte yo, ou bien Aris Ndaya, na Panama. Donc, on a pu souvent beaucoup de oui, à s'abonner même lobby. En tout cas, lobby vraiment à Benginga. Non, on a continué à moniper mission na yo. Na bi s'abonner plus na chaîne na biso tableau matalibanda. Ou ça biso po tokoma. Maman Betty au lobby pour na papa na biso Kofi a fouté a tindi ba avocat pour na Gloria Hollande. Peut-être à celle on pour na signe reconnaissant. Parce que à l'obéla bango mingi. Voilà. Yena wera sonne ba mission biso misu Gloria à l'obéla ma fali. Donc baza vraiment ébélé misu totangi kombote. Peut-être na signe reconnaissant tu vois na que yango amemele ba avocat. Bon, et cause à la paix bien que ils en a signe reconnaissance mais ils ont encouragé d'abord le mal. Pourquoi? Tant que tu fingi ou a sali a manqué mon colombo respect, bah quand il est en prison pour ba éduquer ou ba rééduquer, so kazala qui éduquer 2 jours 3 jours bobimisi ya olobani nana ba yaya nana ba vie na artiste minene ata na fingi ba obimisanga ba okenanga epa imo côté. Or ba lobi nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure mais c'est la loi. Donc il faut quand même justice et ça la musala tozana papa na biso papa président na biso papa président na biso Félix Antoine Tshisekedi donc ba lobi Fachi yene makambo et ce qu'il a dit cap na Vital Kamerhe et tout le monde ba lobi soki muta sali mabe justice eza wana po atoza na mbongo so sali mabe ba condamné. Donc ngo ba tso na mbongo ndeba pesa yo raison kwa zangi mbongo le kwa zaki na raison ndeba pesa est tort. Donc ce n'est pas bien pour na artiste musicien na biso quand même otika non ba biloko wana et ça la mabenga la monaki confrère na ngala linga kemi na pesa ya mbote Ken Piana tango asaki mabe ku même Kofi Olomide yemo kanisa ki Ken Piana kine makala pacho RFI tango afinga ki mama si deji mapata akangisa ka kine makala asala ba mois kutu na prison tango abima langage échangé yo ka pacho RFI finga sous a ça jamais mission a finga we ransom jamais ça l'émission a finga maman pasteur Sylvie Mampata. Pourquoi? Parce que kacho kuna eteye de l'air allié ba vous voulez à pépi banier kuna donc et là pisier malama vraiment to comme vraiment na suka ya émission la biso tozaki vraiment clair na plateau na biso na maman na biso journaliste international na yoboya to yo kaba fute bele bien le Queen Mada. Voilà. On a signé Libanga TV na 4 émissions na bango Libanga show. Oh la naturel yemo kwa za mu tapesi mama pesi kombo le maman pesi moi na kombo et à répondre na ba question na bino nyonso to komi na suka mot de la fin maman. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Mot de la fin ngezaka juste un conseil, un petit conseil juste pendant quelques poussières de minutes. Gloria Hollande azoma na bon chemin, abon ça quand même munoko, abon ça quand même langage na ya koloba quel que soit ba intimité nae to boite sa vie privée na to kota na katité kolinga pe musicien za na ngoma bete so za no célibataire msu pa kokobala to ba misem so bala mais so ko bala ne mabe donc eza eloko moko quand même so qui azana ba intimité na ina fait rigoler ba bongisa en privé et non amemara ba un jour na télévision ce n'est pas bien quand même il faut avoir du respect na ba artiste na biso et puis ndenge moko pe na ba artiste nga monyango eza kutu idée moko bien so ki muta sali mabe o kangisi donc eza vraiment bonne idée pour aider. Donc merci beaucoup. Ce qui peut Gloria Hollande ya kolinga kangisa marque house aza libre. Donc aza libre que na justice. Justice c'est ça la musala nango. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Mubama, les papas de Joyce Davlin. Je pense aussi à Jean Bilongo, donc papa na Jean Smith, Claude Boukaba. Donc merci beaucoup à vous. Je pense aussi à ma fille Joyce Davlin, maman Cathy Bakissa, ma maman chérie, Fondation Betima Sengoza, on a son soutenir Betima Sengo numéro plus 243 89 95 32 048 plus 243 89 95 32 048 so komenga na WhatsApp
donc to solo là la joie de Pichuna depuis France, l'hymne national, John Lubila l'exceptionnel États-Unis, Tommy na Londres, hein, Tommy Mikolo là la bouger au salanga bien, donc ndenge masole beta maka vraiment yo yebi. Merci beaucoup aussi à champion Kaim na Kenya Blaise Kava, Bendicap na Kolwezi et à mon pasteur, le pasteur Olivier Temete ma église mon Mariabot pour bamba bonne la pour musala betima sengo kenel boso. En tout cas, merci na ba fan nyos bolingara betima sengo, bo s'abonner na Libanga TV, en tout cas bo partager ba émission na biso, bo emaka yango et osala biso vraiment plaisir, il y a trop et merci aussi à toi Judith Ntoa pour l'invitation. Je pense nazawana si j'ai musu sogeza actualité naza disponible. Merci et bisous na Alrib Kapinga. Donc Libanga TV mobile balobi Oboya Omata Libanga TV nde makambo. Donc olingango kaka otala kaka. Merci beaucoup, bisous, ciao. Merci tokomi na suka ya actualité la biso na biki bozaki belé Rolanda biso partout au monde na pesi bino vraiment merci belé mi bo sabonara babinde Libanga TV nde makambo la naturel babi ambalo akoti makambo ngo oboya osala chaîne otemo osala chaîne na yote Libanga TV nde show en tout cas na pesi merci nanga une équipe technique na ozaki mobimba na sima nanga et mon cordon donc papa ya bana papa Dav na pesi mbote ya mingi na bébé la miso Davline et je salue toute la famille, toi, la pessimino, ma gros bisous. Aristote depuis Paris, na pessi mbote. Aristote nda ya nebi ki na pokwa oloba ya yo yango yo. On se trouve à la prochaine. Bye. Merci, ciao. Bye.